Zwanga bien, on dirait les favelas de Muchachalados, souriante de caliente. Balobi, fondateur de tendance Bolliston. Nous allons sentir Bolliston. Tchango Koyate. Balobi, Debo, Kerr, en direct. Djibril Mbayo. Enox le padre. On appelle ça en Belgique Bambote. Donc Tigana Zoureta na Bossaniote. Jacques Longomo. Les nouveaux riches. Jeffrey Joseph Boke en direct. Tomega solo là. Dans ce moment titre. Combattant. Résistant. Boponini. Mais Tomega solo là. On est à titre. Oui, Zigida. Quand on commence à Zigida. Yo yebi Congo, on a yebi Congo. On a yebi pas parole. Vous partagez, banama et vous la ngape moi ba pousse, ba j'aime pour motiver, inspiration sous ya sous na nenga gindoki. Vous comprendre, le fona solo la moi dimi po, l'air est grave. Maramboze belé, yango moni chaque Zonga be fa les gars, moi chronique, moi loco, moi boy, moi explication. Tant on a ba cha, na comprendre que chaud. Mais yo biga ngala banda na moi chronique sans autre na ndenge ya. Ba pesa pas cité. O panzika maboko. Ozoke na ona nenga zigida. Elle zigida. Yo. Chacho Pipo de Madrid, Tinto de Verano, Chacha la Dosa, de Favelas, Babi Denis Luca, Bonego Daloja, Tetunana Basalewa, Bonego na Basalewa, Babi japonais, Luca Sikezoya japonais, Petunana Denis Luca, Bonego Daloja, Babi Paris appelle Lyon, Lyon appelle Paris, Paris appelle Bruxelles, c'est Tigana Zoureta. Quand on va Paris appelle Italie, William Kankou. Paris appelle Finlande, Johnny de Finlande. Paris appelle Autriche, Eva Moiri. Paris appelle Suède. Nous sommes à Papa Lopango Monzale, le prince de Kingdom. Royaume-Uni. Il y a un peu ça fait nos condoléances, nos victimes tout. Il y a London. On a le baquet. Paix à son âme, paix à son âme. Yo yebi Zigida. Wane zali. Na sabinoke. Zigida ye. Mais mboko na msonde zana ba problème. Nebike ba te belele ba mona papa o sabine Zigida. Siko papa o sa o bouleni na la cha dossier o nena sitola. Sabinoke. Je suis congolais, Kabila Nutiu. Si tu as un combattant, tu as un résistant. Si tu as un combattant, résistant, tu comprends les soutiens. Mais entre-temps, je suis congolais, Kabila Nutiu. Est-ce que vous êtes d'accord, je suis congolais, Kabila Nutiu. Botin de la yep n'a pas, que biso tout ça, je suis congolais, Kabila Nutiu. Il y a un moment il fallait na bête à moi parce que na moni mambozo lobama ebele to so me ça ba idée mais ba tout mususu peut baza déjà na ba idée na bango déjà bien établi bana moi na utolanda ndeko Elizera na tokomi wapi oya betara to profitera nango pour tous en mode information. Tu as rappelé que les appellent l'information tout à l'heure, tout le monde, étant que police de la presse. Bon, nebike. Batebele ba wolo bageno, asaka na cuisine na abeti mo lo one na ndaku na combattant de sa kitchen kuku merengue. Moni batebele ba wolo bango. Ba jeunesse bele ya ko bundawa. Yo net ndeko Elizera.
En tout cas, de réaliser. Là, c'est pas la non trop. Pour Moussalo Sala, ça facilité, ça passe. Mais conseil, étant que frère, et là, on a eu ça, faut aller dans humilité, mon robot. Moussalo Sala, déjà, ça m'a cassé. Ils appellent passer. Tout est bien. Mais, l'humilité possède la gloire. Ça sert à rien. Oya ko braquer bandeko na yo. Po yo zo bunda komba mongo esimbi. Foye barango. Tant bato balobaka on ndeko Elizer neni ya sala kana kini bakanga kete te nzambe na ndima ezala bongo. Mais ko kanisa te soki yo zo sala ngo que yo ndo za le plus courageux que le tout le monde. Ba courageux baza. Mais entrado na sortado ya lisolo. Les loro longo atena mikili kabo onga courageux na mondo ya ba combattant yosko kitina kili po ndo sa ba reportage po yo courageux e ba olika out ndeko Elizer tango sa ba appel ya ndenge wana siko monte que yo moko zo tcha déjà ba combattant en doute. Toi tu penses que kaka yo moko ndenge bimisaka biloko na yo wana biso so to zuyango to activer ngo susu soki to tiko activer na ba kuku merenge awa po oya mikili. Toi tu crois quoi na okende telema na coin na balabala mongo ali na banjolo bela mboka na poto Clément Kango azanga na poto jo oyo uchokima o mwana ntemi azanga na poto te bon habite ko lobi na ngai mais nazoloba ke par rapport parce que tant na yoga rayo na moment mongo beaucoup me rappelle moi stressant pour faut banda sujet faut bande la biso non ba polémique na yo o ça na mona bateau ba benga donc banda lelo faut comprendre moi tous les appels eza ya oyambati ndo bengo na Facebook na Messenger donc eza rage appel ya ofele alinga yo ka mambo ya na mwa yoka donc so soigner na ye mutu wana waza na rien à faire parce que ngande na boye dans pas longtemps fona kende transport mondial les autres là ils en a ba air boulot fona kende bosser parce que nous on n'est pas des mendiants, nous on n'est pas là pour aller demander des 10 balles aux gens ou des $100. Donc comment nous to bunda ngwa mutu musuka na kitchen kuku merenge na ucho la sabino o eza ba ventilité, c'est vraiment je crois en ça. Je suis congolais, Kabila nous tue. Donc je crois en ça. C'est pas parce que je suis dans ma cuisine, mais non. Mais, chance c'est toi, Mikili, les matériels sont à la portée de tout le monde. Nous devons contribuer parce que combat, to résistance et 5 moutunions sont à contribuer boule oyo azan. Après, on développe. Dans le nord. Awa on a Mikili, parlement et salakate. Oyo le musubino na kini kuna tango vandaka bana ma sono lo ba bien bo tindiki biloko po pesa nga susu méchant inspiration utara na bino parlement na poto ezalakate oyo le mususu bogo buleke bango so afenda bandako na bango kuna ba laisser moule ba bandi bilobela mais non parlement ouais oga na parlement ya ba français pour ndo ba mangam na kotio kuna non ezalakate biso parlement na biso yango parlement na biso Facebook, parlement na biso internet. To ya rara to débattre awa, pour to kuta na kaka awa. Pour ce que zo kuta na papa, o kuta na nga. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais na temps ma ko monda mo temps o na fa na ngate na sam na yende ko lo et puis ta faut boye barango. C'est pas parce que ozana poto tu as sécurité. À l'époque de Mobutu, hein? Venanga mutabanda masola bilamba venanga nani titinzoso a betelanga ba masola kala à l'époque de Mobutu il envoyait déjà pour assassiner les opposants ici en Europe ba no belé ba leka na mambo kala mais faut vous arabe informer et ça c'est parce que vous en a poto ne vous en a sécurité non tu peux te le bela rappel politique en dynamique il est awawa on est toujours en danger. Mais le grand danger, c'est que Yom Tami Kili. Pour négliger, il faut comprendre. Moutoumou déjà, neti basale wa olo. Et les idées à botti na basoda ya Congo nyoso na cher.
même botino général kanyama lataka salé wa oyo so na bete na mbanga ye mo comprendre que ya yeso abetinga na mbanga et que denda kaucha ba chinois mais salé wa oyo so aziango ayo rapena armée rouge et bouquet mâchoire donc eni kolobani eni kolobaki biso tout toza important yo so reçu d'information tindi na internet oyebi yango bien otindela yango batu ya Kinshasa te otindela yango batu ya poto po batu ya Kinshasa baza na moyen te ya kotala ba vidéo wana parce qu'ils ont pas de méga mais biso na poto on a des trucs gratuits forfait on a foutu à 50 € avec mon téléphone c'est comme ça c'est pas je suis allé pour téléphone on a un moyen y ta loi c'est pas que je suis allé là-bas paf na craché 1500 pour notre téléphone non na zui yango na nenga crédit na forfait et j'ai les possibilités aussi de les payer tous les mois je les paye mais Mouto Kim il a pas cette possibilité là donc tes vidéos oh yo salaka c'est pas les gens de King Batala rango c'est les gens des poteaux donc alors on a aussi d'abord merci na ba information tin de la rabiso merci na ba analyse au salaka et ça na boigna mais longola moi comme moi ba jeton on boire kalem sous dans les vides sans un problème na mutu moko exact autant ni comme na obi mutu boy mutu ndemo ya mo salaka neti mutu ozolo bana so mu kongo mo abimisoki abimisa na sina bisaki bato mon antemi a magicien te mon antemi aza so ndeni te bato tout bozo bima boya ko buleke o moi Elisa azo se no mon antemi akoza pe babaye bino bozo ya aza héros les boya comprendre que héros na bino sans effet kabila sa nini pouvoir nezo mata bobeta na masolo ya lukuta te balobaki boanya pe maele likolo ya misa c'est pas so yo lobi ingeta nde komike bandike sali to lobi lo montu ndongo tu loendo non lelo autozana ngona Congo zaki le peuple a commis tellement affaibli tellement aza très très moko mambo ba très très bandate lelo e bandane pour Lumumba. Moi j'ai vu des vidéos un mec de bas Congo a solo bagayé kutu fallait so ande Lumumba lia muto ba Congo lelo to komo yo ka ba secret mutu moso mutu tuluenzo soki mutu tuluenzo mutu ya monatemi a comme vice ministre ba audio bimia wa soki ya Clément Kankou ba élection na ba France 24 bani nasina yebisa bino bana Congo kanyama nasonga na kanyama bazongi so na pouvoir oyoki audio ya Clément Kankou oki ne ba obule ba tumba colonel yango na interpréter nebite soki ngana yoki mabe to ndeko Elise mutaoka mabe ngala landaki audio wana ezoloba premier appel eza Joana Constant abengi honorable Clément Kankou pour appeler ça un rapport que non Chimbulu soki Chimbulu eza en feu Chimbulu et peli moto so ba tu ba landanga ba ebi lisolo yo bochaka ba OK so no okende bien ya na ba luba o ba yo kama kambo ba lobaki wana jime malenga chimwa donc yo na ebi ke yo za makasi l'interprétation na ebi te soko landaki vidéo wana Chimbulu est en fait donc ba Chimbulu moto muto azo solola na ebi te soki ye wana nde honorable Clément wana mais là on a ngai na yoka le musubalo bisa soki voix na evma yango wana bon éviter na kinso ba kusala ba enquête ba voix mais til que vidéo wana non sono wana audio wana et bimi na ordinateur il y a un blanc au baboma qui na ba kamwena sap donc le rôle mundela kufi na ordinateur na ende sikoyo babilo wana eza mais ngana sina ebisa bino kanyama ba Elvis ba soldat ya Congo batutu bosalaka o tout ayebi kaza congolais foye bango na ba baza ba faux rwandais parce que petit nana ilusa bagi aveyo so sa émission confinement ba Shimbo ilusé ça c'est mon émission je suis chez moi émission na roba Shimbo parce que ngaso na lo bablo aboué tchanga ba nosé
et mon funa ba Bashimbo pour voilà. Donc, on a la société qui nous vient à Bashimbo en pleine émission, ils ont dérangé, on a dit qu'il y a Dokotolo. Dokotolo, il y a maladie, mais il y a maladie, il y a Dokotolo. On comprend. Si vous avez un soloba, quand on a ça pour bomi mindele, ce qui mindele. Na ko bomo mindele, na ordinateur mindele, audio on ezalaka depuis avant ba massacre quand on a ça pour banda. Mais ngane na landi audio wana. Nazoyoka Constantin bengi Clément Kanku. Bon évite Clément Kanku. Azana kacha Chikapa, Azana Kasai, Aza wapi. Place on a habité sur Azaki côté ni. Mais il suit les opérations. Avec cette tombé de Chimboul. Ce qu'on a mini choyo, tous les sens pour que nous fumons la prison. Il y a Diba, ceux qui Diba là, ceux qui nini, ceux qui Diba ya. Pas comment on a bossani. Mais bah comment on va y avoir un dibaya na chilo mbulu so gina na dibaya ba ke font la prison Clément quand lobi na ye musala kitoko nde batumbini ni mais tiens-moi au courant pour la suite des opérations. Après tant au deux continuer na yo ki suneti on dirait Clément quand muta bengi siko constant pour lui demander yo mto benga kinga ya bi oui mais ce qu'on dit abi bois to fungoli prison babomi 6 policiers. 6 policiers, dans notre interprétation, donc 6 policiers garde il y a prison. Bimisi bana mibali, pas colonel, bomi 2 gardes du corps, il y a colonel, mais na kacha affrontement 2 mois na kasa pour bakoufi. Bomi peut de ce qu'on a zo batté. Constantin azalaki na bakamwena sapu, yango ba osala opération na Clément zo sala o babengaka azo marchander poste pour Clément Kanku wana lelo za vice-ministre. Waneza avant kamwena sapu banda. Lema mwane salami. Babandi sko massacre. Babomi ba colonel, babomi ba garde, babomi ba soldat. Siko ngande nazo comprendre ngo lelo parce que les événements ne ça nous on comprenait pas c'est quoi les délires. Donc ndenge nazo comprendre après wanande on dirait assassinat ya kamwena sapu et salamapo audio waneza ya soki août 2016 soki 2015 on sait pas au jour d'aujourd'hui soki audio wanezo daté jour d'enregistrement na on des dates na on tozo ebate on a ba point flou on a expliqué bino mais ngana ebi ba boma chef coutumier wana kamwena sapu ba peuple né ba tomboka lisolo otoyoka version otoyoka yangwana. Mais ce que tu comprendre que Clément Kanku c'est un ancien rebelle. Bazalaka na balumba la soki na RCD M23 te ningi na po biso to ngana ebi bangote na landaka ka ningi biso na bino to landaka. Après nazo sala bout à bout il y a historique nazo kangisa après nzambe akitsa bwanya pe maele na mona éclaircissement sur les trucs. Mais qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que Clément Kanku pour na kacha audio wana tangu jona ko silisa ko pesa rapport akoyebisa sko Clément Kanku ke uju mona toke Kabila uju kumpotela donc ngolo ba Kabila osakana na biso ya Clément Kanku neta situki na mo wana balobi na ye ya akoyebisa ya bi oh asamson na bi oki mamolobi na Uganda te bon je sais pas sur les période oyo Kabila kene ko inaugurer bilo mo na Uganda. Bon, comme on a un discours, on a été pour, on a donc un déjà, alors on a momi. On a un garçon, mi bali, excusez-moi, on a un bassi. Franchement, on a un revendate dans le yokayo. Donc, nous avons un souki, nous défriser basuki, tchaba choko, oluka batu na yo boko ponga, nando solo na wa mtumozo boko un homo. Et Simbadi. Pour moi, donc des favelas de muchachalados, souriant à des calientes, qu'on met de l'art à sauce à la poulanganda, chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. De photos sur la nenga banoko. Na nenga mubali à l'obaka. Et nos soya, ba voix moneti, au community yo, ça va l'embele, on dirait ça comme momi. Non, 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 non. Moi, non, mubali à la nenga, nzambe mo voix na eso bimi, Moïse a coca au talate. Donc, nzamba mubali, nzamba moi cité. Donc, bon comprendre, parce que Dieu a créé l'homme à son image. L'homme a Adam, Joe. Donc, Joe, il faut s'en avoir à Joe. Joe, ça a été aux zones à Babylone, moneti,
te on est bichebechebe et aussi mbate parce que y a un soloba Clément Kankwa surtout qui na question ya Constant ce Constantin bon on a otuna Clément Kankwa azalaki a connivence na Kabila si je peux comprendre je dis pas que c'est ça mais binomo bo comprendre les solo d'autant to lobaka tout a été planifié ba guerre au bozoka na Kasai ezaki planifié pour faire traîner biso ba évasion ya Makala tant boyoka audio wana na évasion Makala et que c'est ni nani donc même pratique mais en mon intimité muto azaki na Kasai wana tobeta ba kamwe na sap et tant boyoka na évasion ya Makala boyoka ba ndekoliza ya Bethlehem sur le Solomoro on irait prisonnier moi mseki ke ba kamwe na sap muto bayaki. Donc toutes ces pézoles là, bah pézoles tout bazo posé, bah jalon bazo posé, pour pas comme cette histoire n'engue balingi. Mais comme balobara, mbemba tika kasoi, bisoto banqueteur ou babengara libéral, banqueteur libéral international parallèle, tout ce qu'on s'appelle l'isolo. Binomo bo comprendre que tant les ça non que soit mon antemi Babare, soit, bah on continue cop na bana Kabila, n'engé toki audio ya Clément Kankou, même en France 24, ndé ba on ba tchang, ndé toki audio ya Clément Kankou, toujours comprendre qu'il y avait déjà un complot contre les Kassaïens. Les mecs ils tuent dans la tranquillité, aujourd'hui vice-ministre. Lumbala il a tué dans la tranquillité, aujourd'hui il est au Congo. Il y a un de religieux, tant que nous sommes là, na Congo pose un poste, faut finga. Na Congo pose un poste, faut bomisa. Na Congo pose un poste, faut boma. Parce que, batu bana ba pratique wana. Nipsanga na ndoto nini oyo lotakake, biso photo ya wana, toya kolakisa courage. De religieux sotali ka papa au comprendre que ana mafuta moko, ata saline loko te na Congo ba na poste ba salenko. Donc muto akotala donc pour ngana yeba soda Congo akotala ka bonne oyo akomotala bonne akomobule oyo loko ba soda oh yo depuis quand yo soda yo lata bona boy akotaka kedo yo ko sa commando donc na kuto sali eloko te na kuto fungoli munoko te otelemaki kaka oloba ekutu rien ndegolize ya risque. Et à risquer. Mais, auto salara na poto, jamais besoin mon neti na pété. Na mona epende ko na ngai babe masumbo asala ki direct na kota ki babe. Na si o mona ki ngai. Na oki ngo lobby, na oki ngo lobby. Bana mai mususu, o na oki lobby. Ba musicien bazu ba 200 balles ya aner. Héritier, fallait $200,000, $200,000, il y a un air, bazaba janer, banamo, ce qui a bondi, bayago monayo, so batu balingeba, négocier bango, po. Babe, est-ce que yo moko selon yo? Oso boule pendant que mutu monso azumbon, apesi bayaya. Que non, boke nebo kanga komba. Baya ape bazu balar. Ataba 100, ataba 200. Est-ce que tu crois pendant que dans 100 personnes on a le roi là, est-ce que on ne va pas faire sa musique? C'est impossible. Et ça pour boya bobunda. Mais ne c'est pas là qui pour yo mon comprendre que malgré et on a prévité mon bozolo ba on a bambongo on a mais yo mon ndenge no mon comprendre que ba pesi mbongo pour bisoto potana. Le fait de gens comprendre que ba pesi ba to bambongo poto potana. Si que là il faut faire. Il faut surpasser les boules de l'ennemi. L'ennemi a pesi mbongo pour na petit mobo aya afinga pas paroles. Petit mo pas mbongo. Ce qu'on n'a pas paroles nena abonné bi que petit na ba pesi mbongo pour finanga. Pour alobananga mabe. Mais c'est à moi de trouver la tactique nini sans affrontement parce que ba tche petit na mbongo pour aya to kabwana. Mais ngana bi que wana petit nanga. Nebi que wana mona parler. Nebi ke wana mfiti fitol à côté si ma petit non mon appétit non mon fitol ce qu'on a fona zo boule ya on logo na bisaki bino na big bana mai
vous avez intérêt. Il y a aussi sa guerre oyoyo, il y a musique. Pour se quitter, regardez-moi, on a une discussion musique. Tam soupe fallait en bête à Sigalte, tam soupe Richard en bête à Olympiate, mais bino morobo mesuré. Temps perdu, il y a discussion. Et maintenant, si on se mettait ensemble, on parle, on trouve des solutions. Parce que tout le monde a yebi les loquets. Musique et kangama, mais musique et l'ongoli kabila te, nenge kangama. Actuellement, loi wana yangote mute sali ke Congo tiki batiweri. Depuis tokanga musique, les gens ils sont encore morts plus qu'avant. Il y a encore plus de fausses communes qu'avant. C'est pour ça que nous il y a beaucoup de moto. C'est le moment. Bolobi batoyener bapesi bango mbongo baya. Yango na kutu bien. Comme ça, ba combattant bisuma batoyener. Pour tension dans le baba combattant, moi na milongwe. Pour batoyener wana boganisi tangu ngana solo bandule zonga. Yo boganisi ke na yebite ke ya danger. Pour pas penser pas kokoya na ndule, nde na zo bana yako so ba 5 €, pour to somba minduki. Na koya pe na ndule na zo ka 5 € na so minduki. Kabila zo ka tinda ye mutu moko, aza pe na kacha ko se, a poignarder ngai. Et bimi o ba commandant mutu, ba combattant mutu, ba tchenga mbeli. Est-ce que vous comprenez ngote? Bino bo wanga na ngo. Oh, ezebi sauté, mais mutu kabila mutu tche pas parole simbeli. Bino kasi na yebi ngote. Parce que bino bokoma omona neti mutu so abetika lisolo azumbongo na yebite bato babeti masolo ndule zonga bakoma no mbana ngala yebi nga na porter garant ya lobaka musique il faut zonga tout en sachant que je suis congolais Kabila nous tue donc na yebi ngako tu na besoin bino peut pas comprendre jeu oyo pour na tous ensemble peut-être sentir na ngeza bino pour Kabila l'air à Otinda Batuna, est-ce qu'on va y avoir un concert? Les Batuna vont faire un concert à Paris. Donc, si concert à Paris, il y a un concert au Robert dans Londres, dans Kinshasa, dans la Tanzanie. Il y a Olympe Kokani, il y a Olympe Goua, il y a la couleur, il y a l'Engia. Parce que Batuna, on a pu voir comment on a un concert. Bino le roi pour un commando, résistant. C'est une occasion que tu vois les varabans, on a un concert. Pour bango ba yeba lever bino mais oh mabele na bino oh place boza makasi oh place boza na bato boza des milliers oh le lobo gosomba pe ticket boton d'ici babi olympe 4 jours mais 4e jour bino mongo plein na kati bosilani na bango na kati mais rien nous le remettez bazumbongo aner dit vous croyez que bato ane ba ko peso $200 pour ozong déjà ba peso $200,000 pour ozong sa combat pour échanger ni pas na bango parce que ozong sa musique plutôt et ko changer ni pour na bato ba na Congo so musique ezongi dites-moi résistant combattant dans tout le coin bozali bino bato bo raisonner bien boye bisanga ceux qui vraiment musique ezongi na poto et qu'on change nini pour na bato à pouvoir. Est-ce que ceux qui musique ils ont mis na poto? Nde Kabila comme populaire, bah comme ligne. Nde Kabila nzale sili na kin. Non. Ils ont tout terrain mongo au babenga pour kangali pungu faut chasoyer. Chasoyer kangali pungu. Parce que yolingo kangali pungu mais olingo chasoyer na musapite. Olingo kanga bambisi mais olingo boka filer na maïté. Olingo kanga bambisi olingi tokende na poto olokota bapambu oyo kochana ndobo po boka na mai okanga mbisi yo technique no kaka pêche ko salate bato ko pêche te papa okanga mbisi onde yepsa olingo lia mbisi mais oboyi pêche okanga mbisi ndenge nini olingi ko lia mbisi olingi kokota na potopoto te ozwa pambu potopoto nde miziki wana ya potopoto moni miziki wana c'est la potopoto au place to renouzo ba pambu poto chana ndobo to kangasko mbisi so to kanga mbisi ya mukie to zui to che na ndobo munene to boki na haute main poto kanga balai on comprend les gens ndenge za ou to zui bato to koti na mai to boki filet makasi to kangi ba mbisi bele. Une pêcherie industrielle.
bana mai bozoleka na ba TV ngala lo bango bien babin osali mission na master mona na master na bige ye aoya na munduki asaka nango personnel masa forme linette ka olataki yo na munduki te on comprendre ozala no na munduki te ke oya na concert au beta héritier à bout portant siko yebisa ngai soki mutu mwa kabila bango mo ba na bekele na masolo ya ba complot ya Clément Kankou bo comprendre neni ba manipuler masolo po ba koma na ba fin mobu bon siko yebisa ngai le yo zolo ba bongo so siko mutaka po mutaka bila ya na avion calme mat yaza na munduki yaza na moyen ko so munduki yo za na moti par contre quand ambassadeur aza na droit ya porte a cause ka munduki ambassadeur aye nango asali opération bakoko taper na carte diplomatique na nenga Olympia na sima po ba bio ba contrôler ba tutu mais ba ko na carte diplomatique munduki eleki ba bomi pe héritier ba siko yo muto lega ki na tefo lo ba ke yo bomi héritier mais ok yo za no na munduki te o s'appelle l'esprit wana te mais tellement loba o liaber parce que toi tu as déclaré ça botika kopesa ennemi importance botika kopesa ennemi ba place oyo azana ngote eza mawa trop neti ndegolizer na moni azo ndegolizer moni oya rapoto oyemba lebele non kutana na pa parole ste kokasa te na yebite koyaka na yebi koyaka mais moni le oyaka na mona bato ebele bayaka mbangu ndegolizer basala ba interview natala na ngana sekaka oyebi ba rapoto te oya rapoto mais nano yebi poto te poto ya ovandi le 1er janvier ti le 31 décembre au côté sous 1er janvier mususu wana na poto na osali yango te donc okoloba jamais oyebi poto te oyebi ba site touristique mais poto na mentalité bana poto oyebi yango te lelo na kamwaki ke yo lobake oh monsieur Honoré Ngwanda tout ça mais monsieur Honoré Ngwanda yo ozuka parti à lobaki na matanga monsieur Honoré Ngwanda il passe sa vie à critiquer que Tshisekedi tout le mal du Congo c'est pour Honoré Ngwanda c'est Tshisekedi ça n'a jamais été lui au jour d'aujourd'hui Tshisekedi n'est plus là mais il s'attaque aujourd'hui na Félix Tshilombo tout le temps Tshilombo na batne même babin leki ozoloba o tribalisme etenité mais à chaque fois ce qu'on sali ba direct na yo na mona aka na suka foya obandolo ba mamba Tshisekedi na ndenge mo boya atozo chongo mo mafuta mais master yo mungala kutu te mtu mukusu côté est ozo critique Mobutu jaune o critique Mobutu te mais dans l'analyse na Odombo pareillement a critiqué IDPS bakolabo bangonyo parce que ngana sina lobaki les résistants puis on a zone pas babin au moins 5 € oh yo lobiki on a besoin na moté na zebso ya au sali calcul mabe kendo bandela ba calcul au comprendre que 5 € est important. Et puis, dans le monde lobby, UNICEF aura déjà badon, a besoin de que musicien moyen au bétandou le poya zwambongo wana. Ou soit vous sortez un disque, beauté qui vous oui, c'est une bonne idée. UNICEF aura bon. Bando botama. Au soutien don dans l'organisme ni à monde. Genre UNICEF, OMS, Croix-Rouge, je sais pas quoi. Au soutien peut-être Croix-Rouge n'évite tel mes rébellions dans Manzela à moi 2 € peut-être. Ngai mona chaka ya Croix-Rouge sona moni ba onanzela. Mais ya kotinda mandat na sala ngote. Na évite yo peut-être au sala kango. Mais so oyo garate ke ba benga ba mission mo ba ambassadeur même pas tout ça. Ambassadeur de l'UNICEF, ambassadeur de Croix-Rouge malgré ya biso ba congolais tout ça là on a ndenga mabe. Qui ambassadeur on tout ça là on ndenga et c'est une réalité. Mais il ne faut pas négliger toutes les choses existantes. Parce que demain, ceux qui ont besoin de pouvoir, tu auras besoin de l'UNICEF. L'UNICEF ne va pas venir avec de l'argent comme ça. Il utilise
les gens du même pays, genre d'artistes, bateau basant en notoriété, les gens qui peuvent réunir les gens, qui peuvent cotiser. Moutoune tu fali, ana mon bekiri na ba joueur, ba ni so ba bings on am la bongo, ba sala ba do. Moi je trouve que ça peut m'embêter. Ça m'embêter. Vous comprenez? Mais il faut que l'on la idée ya ko boule que en air ya Congo et qu'on paye ça un musicien $200,000 pour aya qu'on manœuvrer je sais pas qui pour Kabila peut n'enga un mouvement franchement. Alors on a besoin quand on a été babé. Il y a tout le monde en est tout édaraé. Ningi chaque jour to bete la ke ba jalelo to bandilanga ye na place to yembe la ke neti mobutu ningi bazako yembe la ye ye to yembe la ke na nenga komba à chaque jour soit la muki abiba combattre baza au baza c'est que pouvoir nesa nini ezakaka parce que tous ala kapona ye siko pona to comprendre siko ndenge nini to kokola lisa siko ba plan au basale la biso il faut biso to bandana ko sala unité là où c'est le plus difficile. Au moins l'élo, il faut vous quand l'eau. Jour bas combattant, jour bas résistant, jour bas na poto. Ba olobake, to komi mutu moko. Musique ya bandeko na biso ezo zonga. Po eza ya biso. Biso mutu to kopona. Soit na kebina, soit na vai na ndako. Po bandu le vele eza kala. Chaque concert on a audio monté. Ils ont que chaque concert auquel concert T. Je me suis pour faire méditation. Je me suis pour mon bon, na bossa qui trop na qui est à mon doule na ma mère. Mais joue au sale le lowana. Et bandeli ya kubanga ya bakabila et bandawana parce que ils ont la chose impassable au bango bako boule bako loba. Oh, bato ba yokani boule. C'est que boule on y bana boule on y makasi to bando comme fort wana mais tant que to bando ya pona to barrer ba boulot ya ba massa na son mususu et ko se multiplier ba contre boule ba boé ba kinyoso autour le lo ba sala na Kabila o bazo participer na ba complot mais to yebi bango ça c'est pas un problème. Mais mon colombo me gossine, bat musu ba okima ba ngomo samba kendo lukai. Mais il faut to comme la position pour comprendre que comment na biso ezo permettre Kabila à vivre longtemps. Ezo pesa e ba raison. Ezo pesa e ba force. Parce que bino mongo bomoni plus kombe makasi plus Kabila komi makasi azozo biso na ba jemoka pambala batu musu lelo ba mo boule o mwana ntemi akomi Messi le grand puissant oya koya bino mongo bomoni ndegeliza babini batanga mwasi ya mwana ntemi bon mwana ntemi yo kimi obeti bandigo tiki mer bamakesa bakanga bango misukutu baboma bango siko jeza nini nazo kosa nani mwana ntemi azokosa peuple to peuple mutazo lingane ko comprendre te po mwana ntemi akimia zapi il faut bimati aloba parce que combien ya bongo pona ni to sigla papa ngwanda tout le monde n'a jamais atambula na biso na marche tout le monde n'a jamais allé en public à kobeta li solo mais tu crois que nga ko supporter mutande ngwa na ninga mabete yonga na zonga ndeko Elisa en tout cas ndeko Elisa osaka boulot na bien na nga la polémique na yote mais bambwa kela o yole mso beta kawana il faut yeba kango moi za na on sens te eza pe na place te boulot na yo faut yeba kango Congolais te mto futa yo nga ju musu nga nena vandi awa bat musu na oki ba loba trop oh boy na expliquer bino moni fali banda miziki na ye na zo libanga na disque te on a disque mo fali su boy ko ba disque fali libanga yata
donc na saka boulot ote pona libanga na saka boulot ya chronique ndule pona linga ma musique na na amoureux ya ndule et puis c'est notre culture, c'est l'art et ça bilo on a biso et ça ya biso na na droit ya olinga ngope droit ya protéger. Tant on a zolo ba mamba fali fois bêta, moi j'ai pas encore vu Fali. Depuis na mona na matanga ya ma Pauline Nzongo. Tilelo. Non na monete. Na sola penete, na pena numéro nete. Po déjà na pe na benga na ba musicien te po ba musicien so bengie o yambe mote. O yamba bureau, o yamba bodon na boy na boulele mutu babe. Ba so presa lali, o so mo neti kumbela. Ba so presa za na réunion, o so mo neti kumbela. Donc na zo ni $1 ni €1, il a fallu ya ba époque non le sou kala quand on sort d'émission staff ka ya fallu ya paiement transport pour nous bêti mission voilà héritier pareillement banda maison mère tilelo na héritier salate o fallu que d'abord na concert mo ya Zénith d'abord na libanga na concert amoni nga boakinga mais héritier ata na concert mo tekna kutu oyo ko papa wali se zonga bien ata na disque na ye mayebi ki wana vie na ye abo ngate est-ce que na problème héritier non mais pour la cause ya musique pour la cause mon loyal je défends les trucs c'est pas que non ba yeko pia mbongo ndeni mbongo combien papa oza mutakenda musala na poto ana loko contrat ba benga CDI. Donc c'est-à-dire, je bosse, paye au footinga, basé sur deuxième paye, on a payé sur l'État pour aider tout vendre dans le chômage, tout dans salaté, tout voilà, on va aller dans le combat. Parce que pose un temps plein paye à combat, on limite na boulot, on boulot de voyager Autriche, on va bien dans Londres, ok, on va bien non, faut s'appeler comme moi chômeur d'âme pour Simba. Si on a combattant bimi 7 mois on soit bongi pour soit sali 7 mois après coach Sedik ngasiko ba Sedik wana na linga ngoti kubenga ngai na koma mutu na koma na ba semi dongi mobola teti te mobola milelo non ngana pona mobola teti na mizalela na €10 na nga pona boy bino ba kongola na boy ya ndeni mwa €2 ah ya obi rôle c'est comme kemba asenga ba €2 combat ce que comment il a niveau monké et comment que le rota ba €2 mais pourquoi €2 et coca can parce que bon autant la n'importe comment mais ceux qui nous les alliés boyer mais tous sont bons ils arrêté donc pour na peto tous sont bons il y a ba transport beaucoup de louer ba bus pour que nous manifester quelque part beaucoup louer ba fouteli ba tête il y a ba parti mon boy ils ont représenté ba pour combattant to ebelé secteur par secteur ba tout le monde de cotiser régulièrement investissement ba combattant ça peut se passer que dans l'unité et dans cette unité là c'est là où maintenant oh ba mon nga ba vrai combattant ba résistant vous allez créer votre milice pour faire des vraies enquêtes pas les enquêtes des jaloux pour nous aura des formations qu'on récupérera bateau. Ah, il y a qui nous l'héritier, l'Olympia, Azawa Pierre, ou Azan Hôtel Boyer. Kasi beaucoup de gens ont commandé pour enlever. Montre que beaucoup de gens ont poisson. Yo, quand on a les pungu pungu dans des tolins qu'on a soité, on se boulot quand on a les pungu pungu. Au Kangende, les pungu pungu ont bougé. Surtout ma solo ya lukuta. Ba jeune mwana ya bondi o ba yaki komona bango na réunion et tout ça déjà na poto bana mai bobi mati boleki mo bobi ke intel ya komona biso pour corrompre biso pour to bundana ba combattant na ndula sigal na ndula héritier comme ça to yebi muto ngomba la moto to yebi ke o muto aner to liemba la moto longo lié na masolo parce que biso to ça réconciliation des Congolais to so ninga to se réconcilier. O bali na musique te no bali na musique to koma na point moko to koma boule moko petit à petit to avancer lelo to koma ba komo tenga so syndicat dokolo omoni bino moko ballon to ballon d'essai syndicat dokolo yepe mama na edano bino pe bolinga na bino te o mutu mo ba bota yeso na maman mo étranger mais na remarqué déjà les amis de syndicat dokolo babimi
Yo obima les amis de Sindika Ndokolo. Otangana ye. Sindika Ndokolo. Yo yebiye. Bamisupe si babimi na information contre Sindika Ndokolo wana. Oh, amela master père na bango ba palais. Oh, donc voilà. Baba eli bino sous sujet mususu. Ya Moïse Katumbi esubi susu ki 1 an et demi. Siko banibé la susu. Sindika Ndokolo. Lobi pe ba oya na chance bill. Chance bill. Oh, y a pas paroles. Donc, vous comprenez que débat, oh, y a pas congolais, ceux qui continuent à délire, oh, yo, tous en ango, et que vous avez sous 100 ans. Oh, na oumela, libela na libela. Et que vous avez sous 100 ans. Mais jour, bana poto, ba combattant, ba résistant, ba balinga ndule na bo balinga ndule te jour to lo balilo ba moko musique ezongi bo comprendre mam nazo ebisa bino ke batu wana bakokota palpite ezala kutu te ke combattant to yesa mission okebeta te non mission po bimana ba mission na Congo ba pesa bango ba benga autorisation de sortie. Kasi ba okende po ba pesa autorisation de sortie ba ozwate. Ba pengela bango. Po ba yebi ke soki boki kuna le bo beta ndule pa parole sa roya na saki akozo ba 5 €, bango ba yebi ko sala calcul koleka bino. Ba comprendre que ba 5 € wana likama bo diete. Soki bazaka na ba musicien bango ba mona ke bango nde bato aner batindaka. Ba kotinda bango. Kasi le ba koya biso to ko ba 5 €, to sala action. Ce qui peut ba kosani liboma ba ena batu na bango. Biso pe fo bozala skona kombolo ba po bozala makasi, bozala même na bato renseignement bazaka tina kacha Kabila. Bongo na Paris. Kabila tindata Saint-Jean. Bino bozala makasi na renseignement boye ba te ke Kabila tindi Saint-Jean. Boye ba te ka Jean oye. Kasi to lia bango. Parce que la poto. Vous avez déjà. Mais eloko ni zanga pour vous comprendre que ezande eloko oyo. Parce que nous passons beaucoup de temps à discuter sur Baliembongo. Concert a fallu bien mon bomone quand même 2 mois. Fallait obéter le 22 juin. C'est le 22 juin. Fallait obéter le 22 juin. Et Richard obéta sur le 12 juillet. Donc presque 1 mois. Bah kangabino. Là bah 6 mois bah fali. Entre temps bola derrière bon mon bah là bango déjà dans ce syndicat dokolo. Et bah ndé ba débat. Bah pour na bah contre. Parce que biso wenge bande kabwana. To komanga pro wenge maison mère, pro wenge JB. Pour et le contre. To lignan autour. Politique en France, c'est ça la mienne. Tout le monde ba Macron a vu bateau à droite, a vu bateau à gauche, a vu bateau à centre. Na bateau bazako finga Macron. Bayrou. Alors bah Macron a zoné coquille vide. Bruno Le Maire, a Bouddha Macron. Ba ministre pas belé, mais lelo basangani pour une cause. Basangani. Basa idéologie ba masa mso ba parti on peut ba tikali pe ba boka la ba on peut ba boakela mais botala ndenge ya bango bazo bokanela ba boakela et puis botala pe ndenge ni bazo avancer na boule na bango mais lo ni nizangi biso to zonga na boule to sangisa ba idée wana oto to kokani ba idée te mais ce que mutuna coin na ya pas penser na cuisine après si boule mais moni ba mo ba kina coin bazuka décision masa osaka réunion la réunion a bien déjà son moutaye pour y solo là. Bien voir une idée bien établie. Vous avez dit faut moutaye pour tout le monde. On a le bac déjà. On a parisien, on a les falansa. Il y a chez vous tout. La photo qui Macron. Tout combattant, oh zo boulé, oh ponga rien doulé. On a pris un bon, bonne cause. Avant rien doulé, donc il y a la police, la tiki plainte contre inconnu. Na série où tout est fait, on a retiré plainte jamais, jaja. Le bon on va la kin, na oyandoulé pour na on l'autre 5 €. Banamai,
naza pour Kabila te. Naza pour tout établir union. Union fait la force. Tout ça la union, tout le kababoul, parce que tout le monde a cause na baboul tout ya suka ya nzambe. Tout le kababoul, tout ça la nini, tout le nanyango azali, nanyango, parce que jusqu'à là, nous avons nanyango, tout ça mon athée. Vous comprenez? Ba plan contre le peuple congolais eza ebelé. Ceux qui biso na poto to kangani te et ko simba te. Mais bo boulé te ke ceux qui to peki sindule beta nde to ko sangana. To sangana te. Poto sangana photo banana ko longola biloko ezo kensensa biso. Neti lelo lo wa musique. Il y a aucune raison au lelo beaucoup qui ko avancer pour bolobake musique ceci cela c'est la bolobaki pona ezo yemba biloko salité mais musique peut yemba biloko salité tin Amérique partout bandakala ti lelo to moni musique beta soute na poto éducation bana peut changer te kutu ye soupir to moni ba mambo belebele to komoyoka donc bino mo bomoni ba Clément Kankou ba soin bimi les lois vice ministre soin bimi ba bimi c'est pourquoi na yebisa bino bazalaka na ba audio na bino na Goma na Kigali na Rwanda lokola Clément Kankou suko ba salarié ali ba bimi c'est ce qu'on a pour ça o botala mutu na bino ozomona bukansi ke audio zaka o wana ye mundele wana zaika na audio ya Clément Kankou wana. Vous comprenez? Kabila a utilisé Clément Kankou qui n'est que ça la faux attaque et bien malheureusement la kamwena sapu. Donc après c'est tant pour bakamwena sapu des villageois. Moi j'ai été dans les Chikapa tout ça, je connais un peu les villageois. Ba villageois ba comme en force ya osala ba action ba sala rana. Eh moi vous comprenez en côté. Ba zuminduki wapi ba ni donc ba Clément Kankou na ba ancien rebelle. Ba bali na ba beta na ba Kabila. Bake ba bomi ba soldat innocent. Kanyama. Mwende bo sara ba soda. Parce qu'on a imaginé si policiers on a ba boma. Donc botine et qui na munene teni na ceinture lemba tata batouvement ayaki na ekaka akenge la prison lobby lukata mo madeso abana akenge ko pesa bana. Nzoka Kabila ye moko na ba Clément Kankou ba obeta balea ko assassiner bango comme ça que bima bakamwena sapu babomi ba policier babomi garde du corps colonel comme ça bango ba kende bazwa occasion que ne ko boma sko roi kamwena sapu wana mona bato utaki na Afrique du Sud akina babule bien babiloko ko développer mboka lokola ba mona kiazana babula be balinga ki ete mais Clément Kankou a favorisé assassinat ya bandeko na ye bakasayen ya on a tunyo Zakari Baba Baswe Muluba yo oza wapi Clément Kankou honorable député mutuna yo parce que yo bando kenda parlement au sala na mata ata loi moko salate Zakari Baba Baswe na parlement salata loi moko te babu mabandeko na donc yo rien yo loi oyaki na ngoka ka journaliste tike mutakala loi oyaki na oya wana journaliste tike mutakala oza pisiko bena Chikapa moyi wenu bana Dibumba bana Kele bana Centre Chikapa mboka oyo longolanga complexe ya mbongo pour la première fois na mona penda ke batiki sac ya dollar na coin ya nzela mutango akena ye mutu atiki sac ya dollar batu pe baoleka ngondire sac ya fufu na mi bato bandeni babite awa déjà kolokotaka mbongo te balokotaka mbongo te na mboko oyo po mabele oyo eza mbongo so moto akwesi mbongo na etika ngo wana ntango akozonga bakomona ngo akolokota ngo donc mboko oyo elongolanga complexe ya mbongo nakomona olaleli mbongo mpona obanga ti po à l'époque même so boyebi c'était écrit ya Saddam Hussein ya bamanda bango bazosomba diamant bango baki na badrague na bafrika na basud africain
bazo exploiter diamant banque yaki na maboko na bango bambon. Donc depuis l'époque là au bangwanda baki na pouvoir yango emonga yepsanga méchant aucun na banque pose mbongo ya te mais bomona c'est avion c'est kiti batondisi ba mani ya ba billet à l'époque na chikapa kuna bazolia mbongo oyo ya kala na kini baolia mbongo asika baye na ngobi noza ba mani ya ba billet ya Saddam Hussein mbongo tu ya ye apesa ngo ba libanais ba osumba diamant na ye donc il ba propriété privée na bango. À l'époque là les chefs coutumiers étaient Kalenga papa os na kata chikapa donc na yebi batu wana babindi kutuzubu moyi weni bato akele pe kuna kote toko peye ba makaya bwa mituna bandakala ba mbote na bino kota bimsum so na kena dibumba. Donc na yebi ba mboka na yebi ba mentalité ya batu wana. Moi je vois nazo mona bangote na niveau ya kondo sala ba complot auto oyo kana ba audio. C'est une organisation pour nous distraire, pour nous séparer, pour nous diviser. Alors, comme bana ba tactique bela o diviser biso to ba ki ba mangamo ba kamona sa to ba ka S mais bota la niveau virus et koti. Siko biso ba to na poto, nous qui représentons la civilisation européenne moderne. Ba to tozana to kolo ba ke som do ti poto mutu to mona rare bon mutu ya uta poto. Donc azama ele donc ayoka makambo bien, a comprendra bien, a kendara na vitesse. Parce que biso ba to na poto tous on a incapacité yako sangana pendant que tu es babou. On t'explique le gouvernement Macron, botala ba ministre Macron, bozo nga sikoyo avant les élections, boyo kabango, bomo na ngi ba ne ba bo Macron ko, mais le ba Macron vanti ba on a mis ça pour yebi ba qualité na bango, pour yebi que yé mon côté, ntoko même France et que nelikolo, on a besoin na bango. Donc biso ne to zaboye loi wana oto zo to kanga musique bana mai loi wana est inefficace, ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre de l'énergie. Babe masombo yo ano na ngai yo amutu na ngai. En tout cas s'il s'agit même de convoquer réunion moko avant ba musique et bêta parce que bon tout solo là mais bon mon c'est difficile qu'on convoque une réunion de réflexion. Nous, on a que des rassemblements d'attaque. Il y a dans les vides. On a besoin d'un leader parce que le leader, attends la bangombe, attends la mouton, leader à la. Pour leader, on tape sa direction. Leader, on tape sa boy. Après des débats internes, leader a eu idéologie. Mais puis c'est l'autre la liberté. Nous tout leader. Mututu colonel, mututu boy, mututu mvuluzi, mututu koko, mututu azana ba prophétie. Ateza boule, ngama on ba rezate que on a bi que eza ba boule na ba analyse. Mais maintenant c'est Dieu qui m'aide. Na ça ba analyse on a comprendre. C'est comme si nazo comprendre depuis que na atmosphère auto na mon lelo, nazo mona que soki biso ba na poto to kangani. Et là, on a dit que comme mutu moko ezaka ngendo lezongi po soki oyo to comme mutu moko ya o to comme na RCD soki nini o inyo de nyo bosu sala ngo esimba na ngote. Donc poto comme mutu moko musique ezongi porte ouverte ali bosa mambo na yo sa. Ba combattre ba se retirer sikoyo. Et là on a zo bino temps. Pour beaucoup zo tenter pour na petit héritier. Il faut zo tenter pour na Kabila. Beaucoup sont tentés pour raisonner que belé ou fallait pas payer mon UNICEF ceci c'est là patata mais non ngai na ça contre concert héritier étranger bétango na qui pour un Congolais mais là va faire raisonner que les producteurs congolais n'ont pas l'argent non tout na comprendre ba l'art les producteurs congolais Alpha Kabango Omega Pip Moulebo bozomona makambo bana mai bo partager mission yo botinda mo partout na moni bovandi kimia makamna lobby c'est binoté na comprendre te bolembi nena bike to la unité ndule zonga bo sepel na binoté ndule zonga po to bosana ko calculer bato to zana bango tina ko calculer te to zo bambongo donc bo sepel na ngote bolina mnoka to tika la rande to zabo
toke tokale Fali toboyi ndule tozongi na ndako tolali nous litons toke su tokale héritier tozongi na ndako tolali entre temps kuna Kabila zo boma kaka entre temps Kabila bazo piye mboka entre donc bino boule na bino yango Congolais bon ngana ozela na mona bino ndenge boke nango loko bino boke nango bon ngana o compter ka bane na compter bane na compter bane mais ce que vous ça la bilan vous perdez combien de temps vous misez combien de personnes parce que au final vous gérez rien ben formation vous pensez ça d'information comme ça audio nous on n'a pas besoin de ça. Et ça qui n'a pas moment boyo qui ba audio boye aussi ba mon là sur roquette au côté pou au lancer mais là sur roquette dans mon zonwa so ça bon côté non qui va te babio il ne dit baba bi ça a besoin 5 euros té babé bon monsieur ça ba 5 euros pour ton a besoin té bon monsieur photo sur moi parce que le combat a besoin d'argent. Le combat a besoin d'argent. Et on a le lobby de Gwelizer, na sepelami na des missions salara, na yaga otala chaque jour, na landarayo, mais un peu de l'eau dans les vins. Ba bois kela batu, oh précieux na bango. So mutu baselo lika mutangi o bois kela. Soki boy o bois ki biso to landarayo, to yebi ko pasaka bula passe. Ngamo na na tindela ata $100. Oya poto non mon ote mais ingolo bateke na linga côté na linga gayo na prière pona yo parce que logo sala est très fort mais ko boulete qui bato bazobunda na ninga poto magambo biso to luba pona bana poto ponga mamna loba na imna ngaba ngi ba otana ba ngote ahane no mbongo usumba kwanga tena sardine na kokamela aya kozwa initacha atalanga ndenge na oloba bonga mona kenda na kini na ngina cha internet bande banda ko tourner ezo kota te ezo tourner kaka oh un mona ozele kota na kaka mto ni ya kiosque na zo sanga ke o comme déjà $2 ah na kutu na talité na comme déjà $2 ouais liboma ali katam na pesa mbongo na eto discuter mais c'est comme ça ce que yeb sanga comme là on attend ya couper chambon atala biloko sala raté biso na poto muto tala et d'arabiso informara biso mais na onyo se informara biso c'est à nous d'être intelligents pour tout développer boule oyo comme sur lobby na victoire et on aime ça qui ba soda nyonso boye ba yango ba bare bino ba sala no ba complot ba bagarre du corps na bino na suka filme ba tumba yo na ndaku na bana bino mo boyoki et puis les commanditaires c'est Kabila beta ba bal na ba congolais tant que toujours continuer que se partager ba tous ba bon musique ne te pesa unité na lobby te que musique ne te pesa unité musique ekola ki sabango ke on commence à comprendre parce que c'est pas difficile de comprendre que attale le musique zongi et changer le monte na mboka attale le musique kangami et ko changer le monte na mboka. Par contre ça va beaucoup nous distraire parce que so basi sina Fali ndenge bino bolobi batindi bango Fali héritier otinda wera so basi sina wera batinda no sujibe quand on commence décembre et beaucoup en décembre par contre on peut te dire que siko bango banga basala o babenga iso référendum donc pendant que bino bolo bila ma musique bango de bango l'ex référendum est-ce que to bon on a dit que to longa mambwana tout à la face à face tant bon ba ya ba obetandule bino ko boza makasi na renseignement beaucoup enlever bango na bandule wana simple. On a une oloba ya mwana na minga oloba te mwana ntemi évasion na évasion na babiloko audio ya Clément Kankou tu comprends directement Kabila est-ce que to sani na minicho mwana ntemi te bitaza mwana ntemi te bitakufi tuzoka babundu dia Kongo mo babimi ba komo solola neti mwana ntemi magicien
Moi, c'est mon ancien Bakangier, Guy Gérard Mbongo, oh mon vieux. Viens, n'a pas de côté qui parle Babel Lobia. N'a pas de mais vieux, les gars, concert, mon vieux Guy Gérard, les vieux qui battent nous souvent quand ça, oh, ceux qui ont fait dans l'aime sur côté Marambo, l'aime sur le billet, Cartis Mina, Abi Koko, Kota, Bango, Nazolo. Cartis Mina, on dit pas Cartis Mina. Les lois combattants ba bimé belé, n'a expliqué bino. Bato ba doutaralem sou n'a pas parole, ce qui combattant y a pas parole. Cartis Mina, l'étudiant célèbre, na Paris. Tant ou bango ba solo laka, les schlack, musique, que les musiciens sont en train de déconner. Il n'y avait aucun combattant. Moi je me rappelle. Na Vitry, Guy Gérard, Cartis Mina, il combattait déjà l'idéologie. Il y a Kozanga Mers. Et puis, musique, il peut, Vena Bango, Cartis Mina, Teddy, artiste, Vena Bango, et Yaki Kosalema. Mais là, dans la vidéo, l'émission s'appelait Match Quata. Il n'y avait pas de journalistes combattants. Tout le monde parlait de la musique. Il n'y avait pas de journalistes qui ont entré les musiciens dedans. Moi, j'ai entré les musiciens dedans. Pour nous faire comprendre, bon, pas pour arrêter la musique, pour nous faire ça, on a bonne raison. Mais l'air, les lots, comme ils viennent à Guy Gérard. Est-ce que vous comprenez que ceux qui vraiment musique et zongi, même il y a place, beaucoup de barrières. Je vois beaucoup de barrières et athées, tout le maintenant, on veut vendre au piège. Et tant que nous, au ben c'est comme ça. Et puis les Congolais sont devenus unis. Poton d'exemple, poton de chapiteaux. Cartis Mina Razawana, to betana ma solo ba musicien. Il n'y avait pas les combats à Paris, musique à beta. To beta ma solo musicien, to kuta mona bandula faire, to kuta mona bandula ba fali. Mais bazo boudé magamo ya musiciens zo salama. Ils les ont dit oh babomba ngoti. Combat et s'accapara na boule moko boye ezalaka déjà kolobama. C'est moi ngam na sala émission ya liboso le petit boboche boke ngota la match kota bomona boboche akina bébé. Boboche akoma lelo costaud engambe na taille immeuble. Boboche aki bébé. Bazo gazé ba musicien na ba comportement. Ba Cartis Mina ba Teddy. Combattant à la ratin. Mais tant on a joué à Sabino que combat les s'accaparer ne l'orouana. Oui, c'était un bon pib aussi. Et Simba qui mais on va aller avec ça jusqu'où? Parce qu'il y a un homme de comment au moins un petit combien soit victoire. On n'a pas encore la victoire. Nous sommes dans l'échec. Parce que ce totali n'est commis, l'ennemi a changé les techniques. L'ennemi a changé la tactique des jeux. Au petit moment, le jeu des jeux. L'ennemi a commis qu'on utilisait, bah Congolais, bah on va créer bah guerre par rapport à ma bande qu'on a bango, bah PC promesse à poste, à Kabomi bah tunaye, à Yasu poste. Lumbala, Boma Batou, Yaka soit poste. Clément Kankou, Bomi si Batou, Bosoyoka, ceux qui ont dit en mot mes avoines, et pour nga nebi nanga Clément Kankou, en tout cas, Mouto Batou, Nzamba Limbisa, Naebi voix na hote, na mona place à l'obate, na mona été na vie. Mais ceux qui vraiment bateau ba yebi, ceux qui ont voix naï, mais cette jambe ne faut pas kanguer déjà. Mais pourquoi bazo kangete? Parce qu'ils ont complot na Kabila. Parce que nga la yoka kachiluba, na yoki makomba lobi wana. Clément Azana Kabila. Asiraki ba Constantin. Mais Constantin a qui surpris comment on a Kabila sur le bêtise mo na Ouganda. Je sais pas c'est quelle bêtise il a dit là-bas. Celui qui n'a pas ba bêtise ango, boko benga na un jour boy denga bêtise ango ezakini. Venanga Guy Gérald. Odombo, les grands combattants et pas côté. Odombo. On se comprend. Si au niveau siko oyo baza siko ko utiliser siko ba peuple congolais. Biso to tikali na nini? Toluka neni to kangandule na sigal. Neni to kangandule héritier. Obi combien d'énergie bo bimisa bo kangandule héritier? Pema wana tango ozongo ke fandat.
pendant ozo kangandou l'héritier Kabila sa souboul mususu pour kalate guerre monsieur manambandaka kunande ba José Makila bandi rébellion pour bango to bande moi batona tout bana ba parlement na ba pesa ka mbudi na yo oko bandi guerre o akoti ba chasseur mo na ba flèche bazana zamba et comme guerre boule bango eza yangwana alors biso poto legela bango boule eza ke to fungula couloir to fungula n'importe quoi ce que tant porte que fungwama bango le ba linga ba kota biso beto ndoli ya bango ti parce que yebisanga le ndoli ya la te yo lia homme politique mo wapi pour les ba betaka ba chez okitundu et yaki époque ba sentiment akendaka boîte alia frappe nae les loso botendule na Olympia baza bato ba sentiment alinga ya déguisement renseignement na bino koyeba ke intel azar intel a place bo intel a bo alinga kotandule kasi bolé bokena ena ninga bakamwe na sapunde bango pe bazo sala bango moko ba opekisa ba musicien ba yao siko place ba musicien ba ko retourner contre ba politicien oh ngai nangana kendo beta bazo bo pesa autorisation ndeni ba pesi wera ngaba boyili ngai ndeni ba pesi na nyoyo ngaba pesi ngate ba wando pimela bango autorisation pour ba yebi ke soki ba yeko beta tozozo au moins 500 000 euros. Ce cas concert est à Paris, au moins 500 000 euros combattant, combat et côte ici. Au moins 500 000 euros combat et côte, mais 200 000 euros. Et ça, il y a voie normale. Parce que Boboulete, syndicat de Roloana. Bino ganzi syndicat de Rolo, ceux qui ont beaucoup boulé, yende au pouvoir. Ceux qui syndicat de Rolo sur pouvoir, aïna bangolé, pour nous boulé. Foyer les sous-bangolais, babundana barwandais, mais vous avez malade. Rwanda, Angolais, c'est les Américains. Qui vous a dit que ceux qui ont été appelés mascarade. Tant que vous avez préparé pour continuer sur boule. Parce que boule, les années de grande puissance, il faut pas bendre dans le temps, pas bendre dans le Babylone, surtout il y a mon kili, oh, ils ont racheté, biso, ils ont la monde, ils ont la monte. Boule, il y a wana. Donc, beaucoup bandara, vous avez sabato. Non. Biso photo sangana na ba idée na biso ekesana na ocho c'est no gouvernement Macron odombo yo na boule na ya ba résistant mais babé ana boule na ele msu ya ba combattant na cheka exemple ne bige pas ka résistant pour ngo ba résistant ka combat de ekufaki ba combattant ba souté ba combattant tout ba kuna ba chibala ba babi ba lukuna ba comme dana ba gouvernement donc toi na résistant mais na loba kango bien résistance et koki ko sala sous berrer au combat salate berrer combat ça les années ya obule ke to kangi musique to tikali wana mais to lali parce que ceux qui odombo songi na parler là otaka musique et betara to lo ba ni victoire mais en réalité Kabila to comme baka moina ça et ce te ka moina ça donc Kabila a développé boule vena na gishera là o ya bo ndule héritier beti et beti te ozongi no ndako lali donc yo pona victoire ya ngona mais Kabila asuna boule mususu guerre mo ebi manambandaka toye musicien mo te tomona wa yo so tomoni yo tokotumbo biso na ka action ngona to salit parce que à part d'action na n'habite so boye ça na ke bona action so bomba na ma o manke e ko tombola mir ke action mo so to moni ngo kala li dusu na mir obi mo ele ka ka master ta tout ka ba ventira to comprendre j'ai ceux qui te lakisi bango eloko wana ngana lo bango te pona ba musicien Fali je l'ai pas vu héritier je l'ai pas vu non c'est non nazwa ni libanga ya héritier na vie na ya musical ata $1 apesanga te ni ya Fali nazwa yango te mais naza ko boule en conséquence de cause boule on a loba parce que ngana suka na ngona mukokoli place eza na oche bisayo ata yo monso ye na bichi ngobilo ngoko ta braza okuti benage soda zate couleur polele bateau polele kekende boza na odiete oye na frontière mo yangola bakataka na makolo yo bige so ye wana o laksaka roquette mo ba soda mo bazaka na jou wana ye boye ata garde mon côté no na limite o katsa o rozonga mbango elumba
mais là on ezangi bolumbisa to ya raté na ba TV bo pour neto beta rapé ba dire ko ba tout so ba tala biso ba pesa ba plan ba pesa ba plan biso to pesa biso to lobi ngo po bilobela mwanta to lobi mais ba zwa ngo pe ba ke développer ngo et ça ba boanya ya ba richesse mais na ka oyo bayoka te po bango ka mtu ba oyoka bana ba moyen po bana king ba oyoka te ngana tika na ndako tinda be mission na Congo pona ba congolais nyonso batala kango po ezaki favelas pona ko développer besoin même kona kenda na Congo na ke comprendre que be mission ngeli kaka na ba Gombe ba mbinza pa batu bana moyen bana électricité ba groupe électrogène de bana kinyo ngana ndako viser batala kana ba be mission na ngate parce qu'ils ont pas les moyens, ils ont même pas le temps courir donc TV bandela là TV on a 2h du matin ba kota favelas ici balali couramment mauvais meilleur na 6h04 les bateaux à côté d'activité tant on a comprendre na mon énergie belé dans ça là mais non je bosse pas pour les gens qui ont les moyens ceux qui ont les moyens va charger ba portable ba ko mona ngana ndenga portable c'est ça l'exercice que j'ai fait naza besoin internet nda pour na sepel ça mon sous beau félé non on se comprendre y a un espino ba boule on a obimisa parce que on n'a pas de salle de réunion. Donc mutu ayata bandolo yo ofandi kuma na kacha cuisine na solo tokuta noa tokuta pour 13h na ke boulot parce que yozo nga tokuta no côté tokuta na château rouge to temna quoi to bando développer les et quand ba discussion mutu mususu azane na boule ta zo le kalatiki lo ba bien te ya ke inaye to continue débat mususu to continue non c'est pas ça qu'on fait nous on fait des trucs des bonhommes idée na yo eza différent to eto bundate. En tout cas, bolongo la de idée wana na diaspora. Oyo tout azo boulaza résistant, combattant. Il faut que tu ba combattant muso pa bunda na bango, basala boulte. En tout cas moi ma oza libanda. Osa boula Kabila pena. Donc zo kokisa mission ya Kabila o ezaki ke congolais na congolais faut pas bagarrer. Noko, yo nga so to bagarrer. Na suka ka moko mta gagner. Moko pe mta opola. Donc congolais moko gagner, congolais moko opola. Au lieu de yo bomba force na likofi ngana bomba yanga to l'ennemi to papula ede na mbala moko alala anga to na erreur grave to siliga soute biso na biso bata poto to kutana nga to développer ba idée ali ba idée tout est to komisa na TV ba idée eza to bengana na mutema malamu na ebike polelo oba tusuba lobono ozotanga Guy Gérald ozotanga Sheli Awendo ozotanga Dombo ozotanga Babe Masombo otangi Rex atana mona ke soute ozotanga Rex ozotanga Davinson Nzuzi ozotanga Mama Congo ozotanga Madera Koko ozotanga Zoro Bilele ozotanga na tanga bato bakombo na bango yokanaka nazotanga Yuyu Mutu Mosi na otanga bato bakombo na bango yokanaka c'est pas que j'ignore tous les autres non ozotanga Curtis Mina na tangi tous les antagonistes to comme na niveau ya olobake bon yoza na idée na mususu yo to finga na forme to kutana na salle to ngana ko débattre ba idée to lukani parce que nazo expliquer bino musique sur les zongi combattant oza na besoin ya organiser le maliboso Olympia te pour pexer ta betandule Kabila yemo mta okanga bango kuna aner yemo mta okanga la bango kuna na aéroport avant ba voyager osokende wapi Paris wapi papier de sortie mais signature eza lokola ba tricher minasema minangalia signature yuko le pale complicado mindondo ba yate tu auras même pas le temps au bando sala ba vidéo comment musique yo na ko bongo mutu papa ozana tawana ta ba on sala lo musala wana toi tu feras autre chose. Maintenant, dans le moment où on vivre, on fait l'inverse. Tout ça, il a Kabila boulot, qu'on s'est divisé, lui fait autre chose. Est-ce que vous comprenez déjà? Tu aider. Vous voyez, il n'y a pas Kabula biso. Mais biso, tu comment aider dans le Kabwana. La mission, ça a boulot, il y a boulot dans bango. Musique, a tes zongi lelo. Échanger dans le monter dans le Congo. A ta to kanyangoti na santa et échanger le côté. Tant que qui tota est bêtité, tant que l'homme est bêtité, banama est l'autre.
mais nazo expliquer bino ba 5 euros au bino bo calculer bien te wana bango ba calculer mo bien bango ba so calculer mo bien wana mo fuku changu na mutu problème na biso to na ngonde sikweza ke ba 5 euros wana papa oso azwango est-ce que là la tranquille tu comme ba comme benga au combattant bozo bela au combattant bo likole vimbi au combattant bo parce que ce cas to ba 5 euros na ba pele on so ba pele. Bon raisonner, n'a que boulot, check.